Mbotena bien surtout bandeko ezali ngai Sandra Muchale na ministère de la libération intellectuelle na mukula lelo tosola masolo moko ya bien mais nako partager simplement vraiment en bref parce que masolo lelo eza vraiment ndenge tolobaka na anglais eza deep donc ce qui n'a partagé en go mingi ça risque un peu de moi confusion dans la compréhension mais na osala kaka moi partie moko moké comme introduction et puis tu peux développer en gros après bon ezanga encore une fois Sandra Muchale na ministère de la libération intellectuelle. J'espère que bandeko et c'est quand surtout bozali boza bien boza kimia donc c'est ça. Nazwa moi message comme congolais linga toujours comprendre ma solo batindelanga ba message que Sandra ndenge nini ozali na ba fashion ozali designer mais ozo kota ma solo ya religion et tout ça nalobaka toujours na ba vidéo nanga que naza nanga pasteur te naza nanga nalité naza simplement Sandra na ministère de la libération et l'eau qu'on a ça là juste pour partager ma connaissance nanga pour aider bandeko et parce que je trouve que na Congo tout en a besoin il y a développement personnel tout en a besoin il y a développement spirituel moko est différent par rapport à la spiritualité ndenge toyebeli yango na Congo. Et puis, c'est pour cela nazo mona que non, ezali nécessaire pour nanga ko partager moi ndambo oyo na yebi na bandeko yo ba kolinga ba comprendre. Parce que changement ya Congo ndenge biso surtout lingi ezali changement moko oyo pour ne salama il faut battre belé na Congo bazala na mentalité moko eza différent par rapport à la mentalité oyo congolais azanango actuellement. Donc c'est ça. Nalobara toujours naza simplement ngai Sandra Muchale et puis je partage que ba makambo yo ngai na yebi et puis yango nazo partager na bandeko donc c'est ça réponse na baninga oyo bazo tuna ndeni na koti makambo ya religion tout ça naza nanga Sandra Muchale makambo surtout zo concerner vie na ozala wana ezala politique ezala religion ezala développement personnel ezala makambo à tous les jours na ozala wana mais na ko partager ngo na ndenge moko o eza personnel eza te que zo naza na cadre moko boye ya nani ya religion ou bien politique ou non eza juste mutu simple comme ngai moko boye. OK, lelo makambo tolingi to solola eza vraiment très sensitive bien et ça vraiment très sensible et ça vraiment elo moko oyo eko toucher bato ebele donc yango na lingi na partager yango na ba portion donc na oloba juste partie moko et puis partie mosusu to solango après. OK, na lingi lelo koloba nini na lingi na koloba lelo tokosola makambo ya conscience elingi koloba nini. Bon, conscience elingi koloba compréhension na pensée na yo. Donc ozo sala ba pensée ozo comprendre et puis oyebi kozo sala monde conscience. Sikoyo eloko oyo nga na lingi na toucher lelo eza kaka conscience te eza sikoyo surconscience. Donc surconscience. Donc siko yango eza na kati siko na kati ya nzoto. Pona ko comprendre yango bien, pona ko comprendre yango très bien, na opesa moi exemple. Soki otali liki omoni que liki ezali na eloko ya libanda wana et puis na kati mwa mai wana ya pembe et puis na kati eloko wana ya jaune ou orange. Subconscience eza eloko wana ya jaune eza vraiment na kati na kibumoto nyonso surtout azali na subconscience wana et c'est ce qui détermine masolo ya vie ya mutu et yango nde mutu ezosala bato bakongolais ebele na mokili bazo comprendre masolo ya mokili te parce que bazo comprendre
eloko wana baza nango te oyo circonstance wana moto tout aza nango mais bato ebele surtout bacongolais bazocomprendre yango te bayebi pete ke non bamosusu bayebi pete ke non ezistaka bakanisa kaka bapense na biso eza kaka selon conscience na biso oyebi kia lelo ifo nakende église ozwi babiloko na yo bongami oke église wana eza conscience na yo oyebi ozokende eza bapense na yo oyo ozocomprendre mpo oyebi kozosala yango mais circonstance eza sikoyo ya kati oyebi te kozosala yango oyebi te koza nango oyebi te ke ekoki koproduire quelque chose na mokili na vie na yo mais ezali epe ekoki mpe koproduire quelque chose na vie na yo. Donc c'est pour cela c'est très important koyeba yango. Sikoyo avant nakende na continuer na kolinga nanu biso bakongolais tozonga. Pourquoi nazoloba biso bakongolais toyebi masolo te? Pourquoi? Parce que lelo kutu en passant na koloba nazobengisa politiciens ya Congo bamekana nous ko changer éducation système ya éducation na Congo parce que lelo soki totali bien je pense que na Congo système ya éducation eza toujours presque ou bien eza toujours le même que système oyo bandeko ba belge batika. Et puis, ce que tu as bien, au moins, que système où il y a tant ya ba belge et salama que moutou noir, azan makambo moko boye ma solo moko boye, il y a vie où il faut comprendre, pe ma solo moussou ya vie où il faut pas comprendre. Gwana yebani partout na mokili, ezala na Amérique, ezala na Canada, ezala wapi mundela zana makambo ma solo moko boye oyo alinga pendant des années que tikala kaka na katikati ya ba milieu ya ba mindele et kota na ba milieu ya ba noirté. Donc, ce qui est là Congo, toujours continue toujours kotanga makambo oyo selon système ya ba belge éducation, ça veut dire que tu continues toujours côté kana sima et tu kolelaka, tu kobundaka o makambo mboka ezo bungate. Pourquoi? Parce que éducation niveau ya éducation ezana assez makambo ko tu ozo apprendre na ba école, eza la primaire, eza la secondaire, eza ko tu makambo oyo ko aider batu, et ko aider peuple te ba comprendre ba loi na bango, ba comprendre makambo politique, ba comprendre makambo ya santé, ba comprendre makambo ya vie, ba comprendre makambo ya religion et ko aider bango te. Parce que du système d'éducation et salamique et éthique moutou noir, éthique population na niveau moko oyo ya se oyo kotika bango toujours ba otika la kaka ba otika la kaka na nani ya pauvreté. Et ozala kaka ba individu oyo balingi que non ba émerger na vie de mutu ba koluka ba yeba ba tanga comme ça base na compréhension ya vie lokola ba mindele comme ça basa na makambo un peu différent. Yango sikoyo ngai nazoluka que moi ba compréhension on naza nango amike ba to ebele baza na compréhension nango pona to sala ke masolo ezala ya mboka ezala ba vie na biso échanger masolo yango sikoyo compréhension yango ekubanda wapi compréhension yango sikoyo ekubanda na comprendre c'est quoi notre subconscience et le konini pourquoi toza nango quelle est son importance na vie na biso na nzoto na biso na présence na biso et le konini comment est-ce que toki ko sala pona to développer ngo to comprendre ngo et puis tout ça là que circonstance na biso et aider biso pona ko comprendre ba situation na biso à vie pe aider biso ko attirer ba circonstance ya positive ou ko aider biso na vie. Yango bandeko lelo na yebisaki pino na kota na détail te parce que ce qui na côté na détail je risque ya ko tchamo confusion pour comprendre te lelo nazo introduire juste masolo oyo na kobeta prochainement et que vous allez sur comment comprendre circonstance ya mutu. Conscience na biso pona bato bayebi conscience ezali basé na ba sens 5 ya nzoto. Vidéo ya suka on a salaki sur relation sur l'amour et tout ça j'ai expliqué ba sens qu'on a surtout 5 koyoka komona kosimba ko sentir donc ba sens qu'on a 5 ya nzoto ouais salaki ki bumoto mais sikoyo conscience ya mutu ezali basé na ba sens wana 5 na opé cet exemple au moni voiture lobi voiture on a lingarango sepeli nango hein. Donc, au commis que ça va penser par rapport à voiture à nos moni. Parce que quoi, au moni, c'est essentiel. Moko, au moni, ce qu'on va penser dans le commis que ça va se développer par rapport à son soin. Mais ce que circonstance est à côté.
ezalaka basé na sens te parce que eza na kati sikoyo yango eabsorbaka mwa indice par rapport ya pensée na yo ya tous les jours. sikoyo ndeko oyo eza très important ezali indice nini oyo circonstance na yo absorbe, indice nini oyo circonstance na yo ezozwa oyo ezosala ke lobi ekoya se produire na ndenge moko. Et ce qui se produire, est-ce que vous savez la réalité ou bien vous savez la beauté? Donc, Lelo Bandeko, et ça juste introduction. Sandra Mouchale, dans le ministère de la Libération, n'a qu'à décoder c'est quoi circonstance yamoto. Dans l'autre bingambo subconscious. Dans lingala na yebite. Dans français subconscience. Peut-être on a prononcé en wata bien dit. Mais vous comprendre, ils ont conscience, ils ont ce que oyo, ils ont na kati ya conscience ya mutu. Ils ont pas pensé, ils ont réfléchir, c'est ce qu'on a kati. Quand on a pris exemple, il y a leek, c'est que oya kati il y a orange. Yango ne mutu déterminer kaba vie na biso. Ce qui te réussir na vie, ce qui te échouer. Yango ne mutu siko ils ont na connexion na Nzambe. Yango nde mutu eza lumière na kati ya mutu nyonso mutu na biso eza lumière oyo ezopela na kati na biso. Yango nde mutu eza lumière wana. Et lumière pona epela et continuer kopela na ndenge moko ya bien. Eza na besoin par exemple sur na côté ce qu'on a niveau ya science, eza na besoin il y a oxygène et tout ça. Mais oxygène ou ezozwa eza oxygène ou bien ekozwa oxygène te ou eko boma feu wana na nzoto na yo. Donc bandeko eza très important pour comprendre c'est quoi notre subconscience et eloko nini pourquoi eza wana et ndenge nini ekosala que ba réalité na vie na biso ezala ba réalité oyo biso tozolinga tozala nango na vie. Et ce que vous avez toujours dans la réalité à vie, vous avez comment pour changer à partir de comprendre ces consciences na yo. Kozonga lisusu na ndenge bandeko batu na wanga mais yo ozali designer, oza créatrice ya basak mais ma solo ya vie pourquoi ils ont intéressé yo. C'est parce que juste ko pesa na mukuse ezali mutu surtout na mukili azana ba talent azana passion. Ngai nazana mutu na tonda na ba idée nazana ba pensée nanga comme la lingara philosophie nazana ba pensée ebelé ezali basé na philosophie parce que j'aime comprendre vie et la religion et la nature et la politique nazana na compréhension moko générale et plus profonde par rapport ya makambo ya vie. Siko yango pe bato bazana nga ba camarade na Facebook bomona na partagera ebele ba citation ya ba grand philosophe parce que tant na tanga yango et ça la sens je comprends et puis ndengwana na partager pour na bato ba comprendre pe ba mona pe et puis pe nga moko pe na créaka ba citation na nga moko soki boza ba camarade na nga na Facebook boko remarquer que ba situation mususu na tiaka kombo nanga soki na tie kombo nanga veut dire nga moko Sandra Mouchale eza idée nanga na pensée nanga na komi yango na tie kombo nanga jamais bokomo nanga na citation mususu na tie kombo nanga non oyo na kozwa na internet tout ça na ko partager mais oyo yanga na ko tia kombo nanga Sandra Mouchale parce que ça idée nanga pensée nanga na 8 ans na kanisi yango soki sa licence na partager yango. Donc naza mutu moko philosophie eza na nzoto hein? J'aime ça et puis nalinga ko partager na batu et puis ba idée pe eza la na ba idée belé yango ko naza na création parce que naza na création ya ba ko sala ba création ya ba sac parce que ba idée nanga mutu ezo se manifester ndenge que nous a créé quelque chose physique. Donc pour na ba oyo bozo boluka toujours koye ba boye ba que Sandra Mouchale designer ezali talent ezali passion pe na ndenga ba créativité nanga ba idée nanga nazo sala musala wana mais
passion nanga mususu. Na opesa exemple parce que naza na makambo ya philosophie hein, et à comprendre nature. Ce qui otali na loba toujours ata na ba vidéo nanga kala na sinatia que pour comprendre vie, il faut comprendre nature. Ce otali par exemple ce otali nzete au mona que nzete ezali eza kaka nzete te eza na ba racine, eza na nzete, eza na ba branche, eza na ba fleur, eza na ba feuille. Yango ni surtout esali nzete. Mutu pe akoki kozala kaka mutu boye te aza kaka na talent moko ou bien aza kaka na passion moko non. Mutu pe azali na akoza na ba talent mibale ba passion na ye ebele makambo ebele parce que toza bato oyo toza créé na abondance. Nzambe aza nzambe ya abondance. Donc toza na ba biloko ebele eza kaka yo moko mutu o découvrir eloko oyo eza na yo eza nini eloko nini okoki ko développer eloko nini kotika ya kolala eloko nini donc c'est ça yango tu nyonso to ezozonga na ko comprendre circonstance ya mutu soko comprendre circonstance na yo ko comprendre eloko nini oza attaché nango eloko nini ezo bima na yo naturellement ndenge naza boya ta ba vidéo na ngai surtout na sala nanga na komara na ngai sika moko te hein nazotanga nanga pe sika moko te nazoloba kaka par rapport à baide ndenge ezo se développer yango moko pona bomona que eza eloko moko eza naturel na ngai donc nazo partager ba connaissance nanga naturel ndenge eza na kati nanga nazo partager bon c'est bien kokoma comme ça baide ezala bien arrangé et tout ça bon wana pe avec le temps na kobana ko sala ndenge wana mais pour l'instant nazo partager toujours ba compréhension nanga ndenge moko open donc il y a un système nanga nazo loba yango ya moko nazala naza na nord mususu ya mususu na ke na sud ya mususu naza na ke na west donc mais message je les garde toujours parce que bolandaranga merci mingi na bandeko balandaranga eza très important vraiment nde nalobaki masolo mususu foto bandako comprendre en gros il faut to bando sous en gros il faut to bando partager en gros na bandeko ba banda ko comprendre que na vie eza kaka ko vivre boité ou botami o lamu ki congolais ozu musala o bandi ko sala titango oko longwa pe mokilango non il y a makambo ebele masolo ebele ya vie oyo mutu il faut ko yeba il faut ko comprendre et puis à partir de comprendre yango na kati na yo moko ndisko komi ko utiliser compréhension na yo pona ko fonctionner na vie ndenge sengeli ezala donc tozozonga circonstance ezali centre eza eloko ya kati ezali yok donc jaune wana ya like eza na kati na biso ya kibumutu na biso oyo ezo sala que makambo nyonso tout na vie na biso ezala ndenge ezali lelo soki lelo oza na situation moko na vie na yo ça veut dire que situation wana ndenge ozo vivre vie na yo lelo eza par rapport eza réflexion ezali eza circonstance na yo muto comme si est projeté vie wana ozo vivre lelo. Donc yango c'est très important bandeko to comprendre encore siko wana na okota na ba détail prochainement o eza kaka partie 1 Sandra Mushale nazo toucher juste muke na circonstance to sololi conscience boyebi très bien to lo barango mingi conscience eza ba pensée oyebi otali eloko bien oyebi par rapport ya ba sens na yo ya nzoto c'est ça wana eza ba pensée eza conscience oza conscience na yo ozo sala makambo ndenge ozo comprendre yango mais sur conscience ezalaka eza detailed eza vraiment profond lelo na simbi kaka mike mais prochainement na okota na détail comme ça to comprendre c'est quoi la subconscience et eloko nini esalaka to epesa biso réalité et apporter biso na vie na biso ba réalité auto vivre tous les jours et comment est-ce que tu ko changer ko comprendre circonstance na biso ko changer et aider biso to changer ndenge na biso ya ko penser parce que comprendre circonstance na yo ko changer ba penser na yo parce que penser na yo yango ne mutu ezo déterminer eloko nini ezo kota na circonstance ce qui ba réalité à vie na yo eza négative. Ça veut dire que ba pensée na yo ebeleza négative et ce qui ba réalité à vie na yo ebeleza positive eza ya esengo ça veut dire que ba pensée na yo ebele eza positive peza esengo yango nde mutu hein
ezolisa circonstance na yo yango mpe ozomona circonstance na yo ezosala ke résultat ya vie na yo ezala ndenge ezali positive to négative. Donc wana tokokota na masolo wana na vidéo ya oyo tokosala prochainement, mais lelo je pense que avant na kotisa bino na confusion avant na kotisa bino na confusion il faut na suka awa et puis tokokutana prochainement, mais avant to suka na awa nalingi juste lisusu naloba ke bapoliticien na mokili pardon na Congo batala éducation ya Congo changer système wana meka ko créer un peu bibliothèque ebele mpona kopesa bato accès bana accès bato balingi batanga accès na livre ebele oyo bandeko na biso mindele babombake banoir bayeba te. Donc eza très important soki oza ministre na Congo lelo sala mwa recherche bo créer bibliothèque ebele na Congo bo créer bo meka kosala koluka livre ebele bo memango na Congo. Et puis c'est ça quoi qu'on a aider population, parce que ceux qui population ils ont éduqué, population ils ont instruit et que ça la makambo minene, parce que pays ils ali bato pour a pays bonga ils a bato ils a maillé la bato. Donc ceux qui baza toujours na CCC na bozoba payer ko bonga ka jamais. Donc yango vraiment ministre ya éducation ya Congo sala musala wana bokota na système ya éducation botanga eloko nini botala eloko nini bana na Congo bazotanga ezala na primaire ezala na secondaire ezala na université tout ça boluka ko changer oyo boki ko changer pona bien ya Congo, parce que bien ya Congo ekobanda na éducation ya peuple na ye.